Pasteur Jean Bosco Kindomba ya église sans précieux alobi na tina ya magazine chrétien en lingala na tina na yango toyokaye. Oyebi tanga na bongoli motema na lingala. Bible na ngai liboso mama sombela kinga ezaki wizair. Et puis yangwana même na losambo na ngai soki na koti na lingala même ceux na zotea il y a des mots que je comprends très bien na lingala que na français pour eza monoko oyo ngai na pisaki bomoi na ngai pa na nkolo et na kosenga bandeko. C'est vrai que do le bac français mais to la na magazine oyo na vers pâturage télévision ya ndeko na biso pe moninga pe mwana avec Espérance Mbakadi tokoka kolanda yango un magazine oyo ekozala malamu mingi po ekolendisa ekotonga bomoi na biso. Bible lobi na biso soki bana nzambe bakutani fo ba s'édifier ko édifier lingi kotonga. Et je crois que au travers na télévision toko landa yango na YouTube pe na vers pâturage pour etonga bomoi na biso. Donc na encourager bao nyonso baza ya Kristo na kati ya engumbo ya Kinshasa pe na libanda na zinga bipa nyonso koki kozala na câble na vers pâturage okoki kola na magazine alingala. Ndeko pasteur, ndeko chantre pe bato nyonso basalaka œuvre ya générosité, magazine chrétien na lingala eza wana pona kolobela bino na télévision pe na ba réseaux sociaux na tina na yango boyamba ye maboko polele po na magazine chrétien en lingala yango ezosala mosala na ndenge penza elongo bani tika nzambe apambola bino. Mosali nankolo pasteur Jean Kaouma alobi na tina ya magazine chrétienne en lingala pona o etali culture tope balong na biso ya mboka boyoka ye ndenge ya lobi émission na bino nzambe apambola bino bokende musika en tout cas et continuer et nayebi ke ekosunga bana nzambe mingi penza po tozotala lolenge monoko na biso tozoboya kolobaka ngo mingi. Et comme partout, nous s'appelle le ban anglais, nous s'appelle le ban français, mais toujours bois koloba swahili, toujours bois koloba chiluba kikongo, toujours bois koloba lingala, mais ce côté qui n'a pas pays sous africain, donc culture na bango, baza ko tombola ngo makasi, ko tombola pour en kola kisake, tozali exemple biso tozaba congolais, je vais pas na biso lingala. Toujours balingala oui okokoma na place msusu okoluka interprète kozala mais photo valoriser ezali langue na biso et culture ekokufa te balong national pe tokobosa na yango te. Moyembi nankolo prophète Joel Ikwapa na prophète Elilo Toyepe moyembi nankolo ba encourager batu nyonso pona kolanda magazine chrétienne na lingala boyo kandenge balobi nazo invité biso to landa magazine oyo ezo pambola pe ko pambola biso magazine chrétienne en lingala. C'est pour nous les chantres, pour les hommes de Dieu que nous sommes, pour na biso bana na nzambe. C'est une bonne plateforme et pas wapi to ba publicité, to ba promotion et même nous allons faire passer les prédications afin de bénir tous les chrétiens partout dans le monde. OK, bana nyonso Kinshasa bandeko nyonso yo bolingaka makambo nzambe. Magazine chrétienne na lingala yango ebandi. Soko lingi eloko zo sala. Ekomela ba congolais na ba kino na ba kinoise na facilité. Landaka magazine chrétienne. Magazine chrétienne à lingala elekaka chaque lundi, mercredi et vendredi na ngonga ya 20h na chaîne Vers Pâturage télévision. Kasi na YouTube eza na chaîne MCL TV bolanda kunande boko sepela.